Personnalité. Bonjour, bonsoir, abonnez nous sur la personnalité TV et ce que Zoami Bino et ça homme de servante amino de lia Kambi la s'encourage quand on a observé que TV Zara dans radio TV Zara Kabili le lot de lia Kambi par rapport à mon pepo ezobet en église en colo tokokotika kimiate na bengi na plateau nanga pasteur Jeff Sinuku on a zopé sambote tokoso à neve ma belé ma bébé parce que tozo mona kuna pasteur Sony a démissionné na RC to moni kuna pasteur Kizamina na pasteur Denis si bazo benda tozo yeba te soki tozo kende wapi soki frère Patrice Ayemba ke toluka ki mokili to kuti on a kati église to kuti on a kati mokili tozo comprendre te. Bonjour pasteur, bonne santé. Merci maman Doli, je vais bien Nzambe azo ki la biso mawa tozana bomoi. Merci beaucoup. Tozana bomoi papa bana Nzambe bazo mituna ba question belé bazo comprendre te. Tozo mona na place que bolingo za l'église tozo mona bolingo za sous l'église te to monde va un na makasi côté l'église hein pour na biso ba Nzambe tozo sambela bozo comme ça so bato bazaki ba paye ba crédit parce que lole lo bakaso mutu moko bongoli motema esengo kuna fete salemara mais ce que o bino moko bo gagner ba âme boko mokimisa ba âme par rapport à ba caractère na bino ezo ça va parce que mon pasteur Sonic Afuta olo bana mutuke akolobisa bango te. Un pasteur au cause motema kasa ko kanga va motema lobisa mutu pete a démissionné na RC ce que tant bacha qui est mon RC andima qui on par rapport à quoi to moni azo bena suna kankenza. Bon Amadoli, c'est vraiment complexe cette histoire, ça fait très mal, que voulez-vous? Bon na habité ce kalobaki yango sous était à colère mais tout simplement je dirais c'est le jeu du malin parce que nous devons questionner la volonté de notre Seigneur. Maman, nous devons toujours nous poser la question, si Jésus-Christ était à notre place, comment réagirait-il? C'est-à-dire, comment répondrait-il à l'Ikamboboye? Et ceux qui va traiter comment il réagir? Et l'état émotif, quel que soit le niveau et ainsi de suite, mais tout toujours comme modèle la parole du Seigneur, la parole de Jésus. Donc ça fait mal, que voulez-vous? Mais je crois que on a un bloc comme ce que ça m'a de part et d'autre, elle est liée na mécanicité, na sentiment à moto. Mais je crois que le Seigneur est capable de récupérer les uns les autres, l'un ou l'autre, pour nous causer que ça n'a droit chemin, na déclaration, tout na modèle ya quoi agir, contrairement à la volonté d'Nzambe contre son frère ou sa sœur, voilà. Nzamba kozova parne bana nzambo bozota biso ezali fani kambo fondete tokozonga na régie ingénieur na biso rotier la biso vidéo na bino mobo kama ba pasteur Sonipo ba TV za radio TV za bilili bino mobo landa pe tozonga suna pasteur Jeff Sinuku na plateau bandeko ndeko Albert Kankenza pe ndenge azali kolekana na ba etandoike ndenge azali ko regretter na ba propos na yo ebaki na ko tenir na Top Congo oyo lelo ezali ko sala pasi na bato nyonso batebele o balandaki yo. Alors biso toningi ko yeba ya tribalisme balobi o inciter bato na tribalisme balobi bobomi mboka bopesi bokonziekei bokonziza ba luba boko kotika bokonzieke ndena katanga te pasoni kende ko tuneza musala na Nzambe akoyebisa bino nani alobelaki bana ba menasaki pendant 21 ans naye a violaki statut na biso ko violenter yango na règlement d'ordre plusieurs fois ba manquement grave on a zolo ba passer so bayebi grave o sengelaki hein mais na protégeaki parce que le chef sacré ti abimi avec honneur eza na main noire. Eza na main noire na simawa na bino bozo comprendre te ce qu'on a fungola bino. Eza na messe noire yango ezali nini? Ezali na ba confession religieuse na kati. Eza na soi-disant bato bazolo ba conseiller nini ya président. Eza na bango moko bandeko na ngai o termingal na nini na kati. Na zo sabino pendant tout le temps to bandaki ko sala nini ba 6 wana ya bandolo bisangate. Na tindele ce message mbatenda. Na lobby Albert Kankenza mwana mbotu na ye. Azolo bishangai te Albert Kankenza o bando sabato Sony c'est mon ami c'est mon frère abi si je pouvais épouser une femme na quoi chose soneza comme ça na ezali ba flatterie
parce que les actes sont révélateurs. Na retiré bango confiance na ngai ya libela na tourner page pe na scellé yango. Naza ko benda pe na longoli kombo na ngai tant que membre fondateur ya Lemik. Nazo longola pe kombo na ngai tant que membre fondateur ya RSC. Ozomona. Donc ndenge ezali ao. Soki bakoluka mutu musu bakotia. So bosala ndenge nini ça m'est égal. Soki nzambe alobi na ngai na continuer. En tout cas, nakosala kimo Kristo, nakolimbisa bango, nakotourner page. Soki nzambe alobi na ngai tika, ngai na bango tokabwani alibela, ata na nzela na moni obo kik na peso mbotete. Alors acte basali ezali coup ecclésiastique. Comportement ba eba mutu na frine, tango ya trishaki wana ngamu na finaki. Te na tunyo. Mais tango trishaki université, et c'est ngamu mutu na gno. C'est abonné au la code. Alobi yo sala université. Code yo tangate. Code na nabia yem tabane université. Yo tanga université. Ngana tanga na Lumbasi université. Code nini babiyo ya ba prof na biso makasi wana ba yebi. Na on na code nini yo c'est la base na code. Abi code ça qui c'est 11. Droit coutumier. C'est 11. Mutu a rappelé bitala kuna ndota na. Nde ya ngwana. Donc, ils ont confirmé que Zagine a triché. Mais tu vas moniter. Conflictuel, pourquoi? On connaît l'arbre. Donc, il y a un centre triché. Deuxièmement, il y a qui na TV au président Tangati. Ils allaient passer dans ma Nambo Kanabiso de voir qu'ils ne vont être dirigés par les gens qui n'ont pas eu même les bacs. C'est une honte pour nous qui avons étudié. Parce que la preuve est là que la personne qu'on met à la tête d'un grand pays comme la République démocratique du Congo, il n'a même pas de diplôme d'État. Et de deux, il vient falsifier même les papiers qu'il présente. Et le monde entier sait que le président de la République démocratique du Congo, c'est un fausseur qui va se mettre devant l'ONU pour parler au nom de la République démocratique du Congo. Non, je te réponds. C'est une honte. En tout cas, Félix Amoté Malamou, Abi Félix Atangate. Abi Alamra 6h du matin. Alamra 6h, Azoki Ndekotanga, tout ça, quand mon président a monté à Yegaba comme président. Mais est-ce qu'un homme là, quelqu'un qui cherche le conflit, et c'est le frère, alors qu'il y a un conflit, il y a un niveau à présidence, il y a un niveau là. Heureusement, Beto Abato qui parlait, il a dit, ah, mon monde, il a période à Zikaka, mais à Fimbot. Fimbo, Pendapo, il y a un boy. Zikaka, a j'étais, Mubutu, mais à Fimbo, Nandenga, j'étais, mais à Betty Kara. Mais c'était un manque du respect. Mais c'est un manque du respect, chef de l'État. Oh, chef d'État abimi. Mais elle c'est un opposant, c'est un discours d'opposant. Faux opposant. Na ebisi mutu nanga Moïse Katumbi pa ebisinga ba ebisinga komi kuna na eloko soki na ensemble pour la République. Il faut abima. Faut abimisa kuna. Moïse abengana kuna. Abengana parce que conflit eza kuna. Po Moïse mutu nanga. Faut abimisa kuna. Na ba Francine faut abengana parce que kuna a okokate a créer ba conflit na kati ya parti. Pe ba voter te po ba un député de moins. Ba voter te parce que à l'équipe ba conflit. Na ba tunyoso. Ngai batebele babenga kizamene ko c'est la Denis les cité ko répondre yete boy na boy na répondre Denis na plateau biso na ye na nga to vandi na batémoin soit to vandi à confondre nga lobi okosi Renaud Mogezaka place boy ba plaka 250 000 Renaud Mogezaka na sika boy ezaka boy bomona yango c'est faux et archi faux. Kizamine lobi sora zoya Kishasa d'ailleurs plateau na ngao na koyamba bino abi face à face yona sur le plateau mwana na ekakate mwana na yeka komandaka ya yaka bisiko ya lingana ya ifungana ya o débattre na ite soye na ko débattre loko nini mutu olé na no débattre nini doctrine miracle parole ba débattre parole mais ya na ko débattre makambo ya mbongo yepe alia bongo siko na ko débattre nini parce que ndé zaboye azwa mbongo azwa turwa liboso azwa na lobby j'étais na réunion wana et loko zalaka parce que il y a des pasteurs, des jeunes pasteurs qui étaient venus dans la réunion. Tant que commis, Denis se voulait que moi, si naïe, Azala, responsable de la presse, mbonga presse, et au coup de média, c'est pas naïe. Bah, discrétion général Sony. Général Sony a dit, Denis, si tu parles encore, moi, je vais te taper maintenant. Place où il y a Zoloba, soit disant que Sony a bétanga, t'as un moussa et nanzambe. Yoga un moussa et nanzambe mubimba. Azoloba na mis sur Batu.
que Denis Lessi banya ba betailler pas ya Sony. Bonsoir na Sony te toujours. Sony abagi non. Au côté ça moi sinon les gars moi na pobo benda na côté si moi cité. Moi si nanga azali mokonzi na katia institution na biso. C'est pas pasteur. Oui. Pasteur ngai na ye na secrétaire général nanga tozala so ba réunion mso ezali tokena na bango. Alia kanamba na lia kanamba tunanga ya mabongo makasi alia kanamba tunete yango ya ye moko tanga zo ya ye moko po amona ga alia kate ngana ya kanamba tunanga balia ka même jour tokena na présidence wana na lia kanamba tunanga ka kenda pe ya na batuna ye soko mo ezali pe baninga pe ba se retrouver ya ka ye moko po alingate batu ba ye ba ka alia ka mama politique c'est un conflictuel qu'ils amènent c'est un conflictuel. Il y a un problème na biso na Congo bon mona ke mutu na sima Bible azaka musali na Nzambe mutu atelemi azote azaka musali na Nzambe Bible ezoloba ke balona elanga ya bleu na moi na butu muyini aye aloni pe ivre na ye balobi to longola ivre balobi te botika ngo ekol ensemble tita ona ngo yokoka to longola bleu et puis ivre to tumango moto wana mbwakela sembola to comprendre muke non ezambwakela ezanini non mbwakela tena lingo ebiso vérité et lingo lo bateke munyoso oyo azo benga ba pasteur azo baboye vraiment za serviteur de Dieu bayiba ka musali bayiba mutu na Nzambe na mbuma bien lubiki bayiba ka nzete na mbuma na yango tango azo ba mbuma ye kaka ndenga sawa alobiki ya za honnête mais tout a eu soda moko wana premier so na limiter na zo kene classe. Pourquoi se présenter devant l'État? Akimi. Pourquoi Kenya ne se présente pas procureur? Tout dans l'État, quand la 4e rue, non, n'a aucun cours, dans tout le monde. Moutaza honnête, un arbre on connaît par les fruits, mais fruits Kenya quand même que c'est dénoncé. Kenya ça va causer que je ne fais pas exprès, mais je fais ceci. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a mon avou là. Revenons sur à tout bélité. Donc, je vous dis que fruit yo le baki aza la fruit. Yende mutana ba fruit mabe parce que muto na fruit ya malam. A senga pardon devant ba konzinga na senga pardon na ki 6 mois ya mabondi lipo na senga pardon na peuple na sengi les missions na. Pasteur Jeff Siniku siko ndenge pasteur Sonia longo na ERC wana akosala lo na mususu parce que to monaka comment ba association mo mike lo ni salara que ba pasteur so ba che musu numéro 1 ya ERC et comme aloko abitumba o ke selo na mo mkepe menyo ke selo na mkepe meti et comme ça tina muninga suka motema abi misa ba parole bongo ba nyonso ba total la suku. Ma sœur Doli, c'est ce qui est un peu bizarre et un peu compliqué parce que omoni makamuna Nzambe et sengakate tosaela bomoto kaka ya biso moko. C'est-à-dire que Dieu azala au centre pe ba ko dominer. Et le kwalika positionnement. Le koso pe positionnement ya bato ndeme maka bato na lolenge wana. Mais quand tu veux regarder l'autre comme étant ton supérieur ou soit comme étant ton ego, okoluka olekela été pour l'écraser, et bien que okolinga peut-être écraser yo. Alors tambo na complémentarité. Si ton frère est là, il est en train d'agir très bien et tu l'accompagnes. Ce qui passe le malamouté, il y a de voies, moyens, parce que la Bible nous déclare dans le livre de Matthieu 18, 15 à 18, si ton frère a péché, va vers lui, reprends-le seul à seul. S'il ne t'écoute pas, tu vas solliciter une ou des autres personnes. Bato oyo ya koyo kela ba pirier, mais ba pirioté, ba pirier. Parce que ceux qui ont lugi ba pirio et ba pirio et li pobo tonga pobo écraser. Moko luka bato oyo bazali ba proche naye pour na bo récupérer. Pour na bo récupérer non pour na ko sala les matchs vu que c'est moi qui suis bon et que les autres sont mauvais. Donc pour na likambo o le buana ko monande bato ba bendanaka et likaka na lolenge bomoto mais ils sont libres, chacun est libre mais na ko sepela personnellement que liberté ona eyate parce qu'il y a eu un couac. Parce que batumoko ba bendani c'est et kozamala musoke uti na kopema na molio mosanto pendant qu'il y a la paix, il y a la joie, il y a la tranquillité, motazu décision na kosala eloko naye moko na confession tout comme plateforme, il y a pas de problème. Mais ce qui ali par rapport il y a mésentente, alors bonzambe tokotia wapi parce que ata o sali o kuna sali mais sous-bassement Christ a commandé na te na katia bomo na biso alors que esengel to bakota sa Yesu na makam na biso nyonso. Tant que bazotia da mutu numéro 1 à ERC
pasteur Jeff Sinuku attend que yo posa musala nzambe déjà participa to koye ba esengaka critère nini pour muta comme numéro 1 bongo ba votaki ye to ezaki ndeni mbala moko bato bapesi yo confiance bapesi yo bâton au commander directement otiki mbala moko ezaka te que condition que soko kombi faut si sa mandat na que olamuki mkomo pe na tongo nde pasteur Sonia lamuki abaye na le batiki. Je pense qu'il a été vexé, tout comme pasteur Kankenza Pela qui vexé. Mais nalingi na ibla kotel sabiso lo komoko. C'est vrai que to ali ko kene mwamba mpona kotala kaka mabe ya Kankenza to mabe ya Sony. Nalingi to eba ko comprendre. C'est vrai que ça fait mal. Pour moi, ça fait très mal que les choses et les kaboye ozomona bato to bengami to pesa ba leçon bango bandi ko tuna biso. Et moko mokazo luka tirer le drap de son côté. Ça fait très mal. Mais nalingi kaka boyeba. Ezala pasteur Kankenza, ezala pasteur Sony. Bali bato alelote ba bimi boyete lokola, c'est dire ce sont des gens oyo ba pesa ki penza tango na bango et jeunesse na bango, ils ont eu le temps pendant que ba église msusu entre guillemets dit de réveil bazala ki penza ko chosifie yango, mais ce sont des gens qui se sont levés pour na koye ba kotel ça que Dieu est capable d'agir na chair nyonso alingi ko ba ko salela. Donc pour moi ça fait très mal, mais soué nangi alika ko ba ko zongela mais j'ai beaucoup de respect et pas na bango parce que pendant que zonga la mutuna na yo ba critères toko kotala pe ancienneté bali bato leloté ezala Kankenza ezala Sony parce que je vais pas citer les autres bato tangelanga na bangwana bali bato abimi leloté ba payer de leur jeunesse makam na bango nyonso et puis esengaka moralité il faut ba kozala pe koye ba kozala na connaissance o lingi koye ba ko défendre et à la plateforme, et à la confession religieuse, il faut une connaissance holistique. Tu ne peux pas sortir du néant pour nos bandarotam sabato parce que au bandarotam sabato pour leur dire quoi, pour leur donner quoi. Ce sont des gens qui s'y connaissent, bazana et loko, mais moi je pense que c'est l'ennemi qui est derrière tout ça. L'ennemi qui est derrière parce que tout le monde a eu David a tellement qui pas quoi ça qui Goliath parce que tout le monde batie bateau bazan ancienneté bateau bazan expérience mais bateau on bazo ko kakaraté malgré que baza vraiment wana ba oumeli na ministère mais bazo ko kakaraté bazo sous comité ma fait ba onde baza amité ma minene ba exemplaire mais tout le monde qui exemplaire na bangoté bazo ko vraiment ko memali sous nani peuple de Dieu place au bazo memali sauter parce que tout comme on a le camion c'est comme les réseaux sociaux le camion c'est comme les réseaux sociaux. Oui maman c'est vrai. Makambotu Kolobama Doli, ça fait très mal, je continue encore à le répéter. Omoni et loko eli na kati na bato, le christianisme, ce n'est pas la para. Le christianisme, ce n'est pas le matu-vu. Le christianisme, c'est l'humilité, c'est le soubli. Donc, kibomotokaka oyo makabiso il y a qu'on nous considérer. Écoutez, un jour, on pose la question à Jésus par ses disciples pour nous retourner qui est le plus grand parmi nous. Donc, et bandi les lotés. Même à l'époque de Jésus, les disciples, qui est le plus grand parmi eux. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un enfant à placer au milieu de bango. À lobi na bango, bokonzi ya likolo, ezali na bato bakoyi bakomikitsa lokola bana mike. Je vais vous dire une chose peut-être en passant. Oyebi, tango Yesu ba tekiye na Judas teki Yesu, mais bato yo ba sombaki oyo ba pesa ki mbongo pa ya Judas, mais pour bakinde kozwa Jésus, c'était simple. Bakinde ka kozwaye, mais bazaki na difficulté ya kokende kozwa Jésus parce que Jésus vivait comment? Il vivait comme tous les autres. Comme tous les autres. C'est-à-dire que Azaki n'a humilité. Ils se sont dit, ceux qui tokebi somoko tamsu to kanga André, to kanga Pierre, to kanga Tomususuboy. Parce que Jésus a vécu qui n'a qu'à humilité. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Mais comme, comment je dirais, Judas, connaissant Jésus à l'obi, on a coupé sa baiser, yewana. Mais dans nos églises, ma sœur Dolly, dans nos églises aujourd'hui, et comme il passe pour pasteur Abombama, ceux qui ont yé à tabalaki sur le bakaka, pasteur faisait yewana. Par différents bâtiments, sur la table de bâtiments, sur mutu kacher ko le bâtiments, mais bano baza pembe nae, ba on est ba okufaka na ba jeune. Il y a général sous tellement ça les expérience et bien. Ah yango ndezo me abiso makambo nyoso toni. Les matu vu et que le cause a toujours na top. Mais moi je pense que ba ko diriger ezali ko ba ko écraser té. Hein? Obi ko diriger ezali ngambo. Écoutez,
Moïse nzambe azoyebisa Moïse kende okende koyebisa Pharaon atika libota na ngai baki kosala nga na désert. Moïse amona kaka etinda nzambe te amona ki charge. Soki basala na nzambe to bandi komona plus charge que bien matériel, bien financier. So to bando mona mingi kobanga charge et kozala mieux. Donc wana elika koloba ki bomoto nde ebaka kotinda biso pona moko alekalikolo moninga msusu. Elika ka ki bomoto. Et le diable, je le répète, est derrière tout ça. Donc le diable est derrière tout ça. Tout le monde est l'actualité nous oblige à retourner à la question à pasteur Jeff Sinuko. Tout le monde a qui Mikolorito les cas pasteur Mukunazaki na prison par rapport à Makambo Bisson. Tout le monde a qui en plus tant Azaki na prison. Tout le monde moi na oye moko abimisi pasteur Onésime malobi que ce pasteur Mukuna abimi na prison à copa sur la Bible. Est-ce que tu os comprendre était pasteur Mukuna abimi en tant que moi na oye à format comme si le pasteur a que maloba bongo. Est-ce que ça bien nini donc le banini bozo pe sa message nini na ba nzambe to comprendre 2020 mambozo ya pasteur Jeff Sinuko zo pe ça vraiment parce que moi na oyo formé l'église à lobi bongo en tant que pasteur libération pe pasteur Mukuna et salut au dernier par rapport avant répondre à ma question soit et ya kiliboswa. Oui, la libération de l'évêque Mukuna parce que prison elle est sika malamunte muto ali na prison ali na passé. Hein, donc Bible zo bisolo moka motuya na Luc je crois 7:12 koloba o lingi basala yote ko sala pe moninga te. Donc so inga na osepela koza na prison te na kogi pe osepela te moninga moka za na prison. Quand bien même que faute ko ba kozala tant mieux. Donc ndenga bimi et ali malam. Moi je pense non seulement na évêque Mukuna il appartient à nous tous. Oyo to ali comme masangola nzambe to ali ko lobala de la part de Jésus to un comportement moko un peu beaucoup plus responsable parce que nous sommes environnés de beaucoup de témoins visibles et invisibles. Même à tabakangi yo te boyé physiquement, mais il y a Dieu aussi qui est là. Donc ceux qui toko ko échapper aux ali na justice et ali mokili, la justice de Dieu est là. Donc moi qui suis-je pour na ko ba ko juger ezali bongo vis-à-vis. Donc kobimanaye ezali malam et servir kaka évêque Mukunate et servir pe biso. Na lobite ke asala ki angoto asala ki angote. Mais déjà pourquoi bimele ba makamso te bimeli kana makambo. Donc le diable est derrière ça. Il touche. Toujours derrière ça. Il est derrière. C'est vrai que toko sake to le ba pe mingi hein. Obi satana c'est vrai tant le biango o la musinga ka eloko moko. Parce que makamso satana pa ba nangote hein. Makamso moni limutu na satana parce que mutu musu pe aka ba sentiment na ye et ko ba kotinda ye. Ah là je dis à beaucoup de serviteurs surtout pour na ba hôtel ba jeunes ceux qui ont moniteur ko bala na ne ko kité ko welate la femme des ministères. Mais oui au quoi ba ko luka femme à ministère et ko déranger. Au monde en place on est quoi déranger parce que tant que bandi église sika Yesu azaliawa Yesu aliawa et bato bazali ko yandengwana et le membre de l'église ba ko lukela moi si o pokaka osumukate on dit mieux parce que cette sœur là aussi a lingio pour na ba condition ana o ya matembele ainsi de suite mais comme Dieu est derrière sa parole tant bandi ko sala ke bato ba komi ko ya na église de basi ya lolenge mususu pe ba komi ko ya au moni pasteur akomona ke moi si mususu on dirait l'équipe maman pasteur. Faina bala nanga wana ke oyo. Alors ceux qui oaza yanke alongone ka maman pasteur alongo lié prophétie mo ba inventé que maman pasteur azaki destiné te pour na mariage o ndenzamba lobi accompagner nga na ministère. Wana ali nzoto kaka. Elle nzoto lobi a solo elle ka nzoto ceux qui moto a baba yanke o mona longoli kaka mususu olbaka non maman pasteur azaki misala mabe ezol ka freiner ministère. Alors, bamsou bako longwa, bamsou bako tikala. Bon, il y a préféré une église divisée pour vivre kazana oyo pour sanzo tenir kotinda. C'est ce qui est malheureux, malheureusement. Donc, il y a la part de l'homme aussi, hein. Il y a l'homme qui est responsable parce que Satan a kotaraka kananzela, il y a pas mbaté a kotaka et siko peseli nzela. Au moni mai ce qui est koleka na balabala. Ce qui est moninzela moko mususu esaleli et kolanda nzela wana. Le diable. Oui, Jésus, na mokanda na Luc toujours 4 donc yeso tango bakei ba matiela ngomba satana memie molimo abzadi kolbanae abi mais écoutez, ayeko mekela nini? Ayeko meka yeso na iloka kolia parce que Satan est un grand stratège. Aye
ayebi ke yesu loko awuti na kokila après kokila olukeloko kolia eli mo sitin Satan akoyele loko yo posa motema no etindaka donc mtambo eloko yo linga loko lingaka olekelaka na nzela wana donc ceux qui pas ebi que soit eli yesu moi c'est aussi mbaté donc abomé kaka na makamso ya nzala yesa ebona donc c'est ce qui est malheureux malheureusement et il y a le diable est toujours derrière ça il y a aussi l'homme doit faire attention et sengeli alekako ba comité ya oyebi hein Mama Doli et ali très important yo somona taba ba lesi azong na ndako place kaka ali ciment donc ba herbe ezalité mais azakolia c'est-à-dire mutu il faut abandaka ko ba ko sala étude na chaque jour avant là banda otala comment tu as passé ta journée hein obanda otala mabena malamu ali wapi donc ali malamu parce que sozo là ka kozo la muka parce que mesana côté ya o mesana ko yemba o mesana ko saela Dieu n'est pas un Dieu seulement d'expérience, mais c'est un Dieu qui vit à chaque instant. D'espérance là nous avons vivre à chaque instant bana nzambe boza toujours connecté na nzambe na bino botala ba pasteur te parce que bo mona na liboso nzambe parce que pasteur azaka mutu papa question à poser ko répondre ngate par rapport à pasteur Onésime de alobaki une pasteur mukuna koti na prison kuna aleka na télé 50 abi nzambe ebisi ke akobimate soki abimi akopaso la Bible est-ce que nzambe na biso ko sarato ko sarate poto moni ndeti message ane et comme ya lukuta Bas sentiment etindaka posa ya mutupe etindaka donc écoutez quand nous parlons wana sokolobeli sur le plan oezali prophétique mais ndenyo yeba prophétie ya malam na mabe elika soki simbito simbite à chacun ya koyeba ko déduire mais pendant koloba na comportement c'est vrai que peut-être le prophète Onésime Ngindu c'est comme ça on l'appelle azalaki na esengote mais moi je pense ezali pe manière penza ya mwana nzambe te pona kotakine soki moto asali mabe kende kuta na ye soki aboyi obengi baninga mususu oya ye batalisa soki aboyi oyebisi yango na lingomba soki aboyi pe koka lingomba banda kotale lokola mupagano na ebite soki ndekonezimo ayebaki kolanda procédure ezali biblique soki tozola ba sentiment na biso bibliquement et qu'on déranger biso et qu'on a la malamouté. Donc c'est tout ce que je veux dire. Tous les cas qu'on comprendre en réalité wana donc. Qui a repassé la Bible. Ceux qui se collent libota nzambe moni sous sa loté à libosa chercher que ba kende te to basande. Ah maman. Moutali libre au kende to au kende te hein. Moutali libre au keto kete. Mais moi je me dis tant wa loba ki yango na yoka kai pa batonga mo na landa kite na landa ki yango te personnellement parce que nabi ke mutu ataka ngami abima kaka donc ici na ali koloba na bato nyonso ba ali ko sala mabe azoka na ne ko sala mabe pas sali mabe yango na mokanda na Galates chapitre 5 verset 4 ceux qui t'ont échappé na ozali justice ya mokili mais ya nzambe toko ko ba ko échapper yango te donc ezaka leçon pour la biso nyonso pona ndeko Onésime et koza malam te na okaka mawatango nyonso atakuto ali papa ta mwana muke pourquoi kolakisa mabe ya mutu libanda hein mutu wana mabe na ena nzambe tala oyebi bato lokola ba David avaki na moyen nyonso aboma Saül pour Saül mta lukaye na likambu Saül a lukaye likambu mais au moment David, c'est pas pour rien que la Bible Zoloba, David l'homme selon le cœur de Dieu. Mais David avait commis des forfaits, mais David l'homme selon le cœur de Dieu. Olingo lingate. Ngana bande ko sa moi étude personnelle dans la Bible mais les manini sali que David nzamba bengaye serviteur naye atiele motema. Mais le moment David a moi ça Uri. Izamabe abumisa Uri. Mais David a qui a 3 points forts on a remarqué. David savait demander pardon à Dieu. So ka sali mabe asengi bolimbisi, David malabo bonne na mabe mususu, mais mabe o asasengel bolimbisi te. Ça c'est une qualité. Mais de nos jours, il y a des chrétiens à quoi na likambo asengi pardon na tongo, na moya quoi yango so asengi pardon, même lisumwa na quoi na onso na pourquoi. Mais qualité à David, so ka sengi bolimbisi, le babo monné na botange na lisu mususu, mais oa sa sengi bolimbisité. C'était la qualité. La deuxième qualité, on ngai personnellement na monaki pas David, elle est que David avec kopime la nzambete. Donc bilo konyo so ina on so tena mokalo kola na 1 Chronique 29.
Hein? 1 à 3. Au moins, David habite Tongando, quand Abi, bon, maintenant, arrêtez. Regardez mon attachement. Et pas dans Nzambe. Je donnerai aux Ezali Angaï en propre. Aonaï Koloba, Mbongo ya l'état te. Mbongo ya batute. Pasteur, Mbongo ya église te. Il ne faut pas confondre les biens de l'église avec poche nayo. Prophète, pasteur, kokendo loba na mutute likambo ba ebisiyote. Mon frère, ma soeur Doli, j'ai faim. Est-ce que peux-tu me donner? Mais que Dieu m'a dit, alors que Dieu ne t'a rien dit. Là, c'est dangereux. Donc, pour Oyezaki, un prophète Ngindu, ce n'est pas malamu. Et ça la leçon pour na yepe pour na bisonyos. So moni moninga akwe na mabe ko betela ngotangwate. Hein? Donc, na likambo ezali essentiel. Ezali essentiel, Jésus-Christ revient. Il revient bientôt à Rokuta Owapi, parce que ce Jésus-Christ a zongi de l'eau, pasteur Jeff Sinuku. Est-ce que vraiment, le pasteur n'a pas mais ma brebis vraiment d'engenzamba kozela, ma brebis ba kota vraiment lola. To bino morona boko samba makasi parce que bozo sala musa na binote. Non, c'est bien. Jésus avait tout dit. Hein? Yesu elo comme côté à monango, à bondela batute, Yesu a bondela te. Ah bien non, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront. Mais ce sont ceux-là. Le véritable enfant de Dieu n'est pas forcément Mouta Lati col pastoral. Le col abisso. Ce n'est pas forcément Mouto Oyo a voyagé à 14 ans là-bas, non. Mais Mouta Zo sepeli Sanzambe. Tu sais, dans mon canal Job chapitre 1er, Dieu a appelé Job son serviteur. Mais dans mon église à Job, na mona place Job a bandimité peut-être bandimika ba ki banane o ndo foutre la bango ba offrande ndo pesa la bango mais Dieu a dit à Satan as-tu remarqué mon serviteur Job donc tant ozo sepeli Nzambe Nzambe akoyeba ko benga yo serviteur donc pona batu o bali ko sala mabe et loko ali malamu ka ko ba kotika ko zo décision parce que ceux qui au kokite malamu tika parce que dans la vie chrétienne on ne devient jamais riche. Ce que c'est l'église pour comme Mbongo, tu passes à côté de la croix. Tu passes à côté de la croix de Christ. Ce qui au lingio comme Mbongo na makamanzambe auquel il bande na volonté Nzambe. Ce que lingo comme Mbongo, ça la commerce. Parce que sur le côté politique, ben ça commerce non bon, au côté politique ba biti na ba côté liango, mingi ba côté ba kotangela ngai makambo tali ya Joseph na Égypte, batangeli biso na Babylone, batangeli biso ba Daniel. Et qui ba cas exceptionnel on nzamba ko ba kosala. Mais c'est pas comme de nos jours où tous les serviteurs de Dieu veulent y aller. Qu'est-ce qu'ils y vont faire? Ba sala ni kuna. Pour la plupart. Non, moi je pense que et kozala malhonnête ozo kende kuna pona emplacement, pour un positionnement, non. Si Jésus est Dieu, il est responsable. Tout ça, la publicité n'est comme il faut qu'on le dise, hein, que Jésus seul fasse sa publicité. Donc, on lukate appuie. D'ailleurs, Bible zote sabiso, bato bazako lukapui, appuie na bango, na Égypte, na Bachar. Non, ils ont mingi. Appuie na biso, c'est seulement Jésus. Donc, pour ceux-là qui font la politique, so ba osalango parce que ainsi dit l'Éternel. Gloire à Dieu. Mais ceux qui alika rapona mayele ba okanta ndengeni kokote la kobimela pona ko s'en sortir. Malheur à eux. Malheur et vraiment les autres ça passe tout le monde pasteur Denis Lessi na pasteur Kiziamina ba komotanga mamba monta obaliaki tout le monde réaction pe pasteur Kiziamina bi faut ba le kana plateau ba ngomi balé ba bemisa na ba vérité yo moni ondeni et ko barder le souté pour monter ko pela pour monter a rolinga a zo chèque na plateau jourana. Ma soeur, ça fait très mal. J'ai envie de pleurer. Quand nous avons connu l'église de réveil, à l'époque de groupe de prière, non, ce n'était pas comme ça. Jésus ne peut pas faire comme ça. Retournons à la parole. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. Jésus ne peut pas faire comme ça. Il faut rentrer dans la parole. Il faut que la parole de Dieu habite en nous abondamment et non nos sentiments, non nos égos. Que la parole de Dieu habite abondamment en nous. Ce n'est pas normal ce que nous faisons là. Quand nous le faisons parce que nous cherchons que ça ne vaut pas la peine.
Non, 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 non. Moninga sel mabeta ngomona kiango. Est-ce que kinde kokuta na yo ebisaye? On a droit de réponse à na internet, bazoa toujours quand na réseaux sociaux, bana nzambe pe ba talibiso ba lingi ba mona pe vidéo ngo tozongi sous na régie pour pasteur Jeff Sonico aya ko continuer ko répondre. Pasteur Jeff Sinuku wana to moni vraiment marambozo le kamikolo l'église zo pesa pasi libota nzambe zo lela conseil ngana pesa ka libota nzambe to sambela ka nzambe ma nzambe kitel ko ba sen nzambe pasteur Jeff Sinuku message ni okopesa pe conseil ni okopesa na ba pasteur oyo bazo bunda na bango pe to moni bokoti ba poison na kati to zo mona vraiment pas si mon peuple m'a besoin d'être église message nous qu'on peut s'appeler un peuple de Dieu dans moment où bah comment le kaba bazaki d'abord chrétien bah on va zonga sous bah païen. Non, question opposée à Likitoko. Écoutez, il n'y a pas une meilleure vie. Oyo pesamel bisote ce qui est sauté. Donc ce qui moto à l'Inikotika nzela nzambe parce que X ou Y aurait mal fait na obonde la e azwanzela nate. Ponzela na et ali ya kufa. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui donne la vie, non ton pasteur qui donne la vie. C'est Jésus qui donne la vie. C'est Jésus le vrai chemin. C'est Jésus la vérité. Parce que tu ne trouves pas la vérité dans la chair de ton pasteur, de ton conducteur. Oui, tant mieux. Et c'est malheureux d'ailleurs. Mais la véritable vérité, excusez-moi de le dire, c'est Jésus seul. Le véritable chemin, c'est Jésus. La vie, c'est Jésus. Donc, Moutoualin Koeba ko se décourager, na ebise que non, Jésus est là. Moutako Koeba kotika Yeso, mais Yeso ozanae. Nali Koeba sabandeko bakani Koeba kotika. Bae bako comprendre que ce qui batiki, ce côté na mokanda na mona kiango na croix, je crois na Psaume 29 verset 10, kuna bilozoba, le jour il y a déluge, tant mokili kufi na mai. Nzamba salaki matangate. Nzamba vanda na kitina bokonzi azo régner. Donc soki otiki Yesu okufi ko kansate Yesu sa matanga. Pour mokili zinda na mai, Dieu était toujours sur son trône et régnait. Alors pour na koyeba ko pesa conseil pe bandeko, na ngai to le kamingi na likambo tali positionnement, ce ko permettre ngai maman pende ko ali ko zobiso rapide. Zate papa. Oui, tokei na mokanda na Luc chapitre 9, ce qui tozui verset 52. Kuno ko remarquer Bible za kolba biso likamoko ya motuya. Luc 9, 52. Voilà. Voilà. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. 52. Il envoya devant lui deux messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg de Samarie, des Samaritains, pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas, parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. 54. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» 55. Jésus se tourna vers eux et le réprimanda, disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. » Ici, je voudrais dire, Moutazo Kansali debout à Keba. Awa, ba disciple ya Yesu, ba Jean, ba lingi, ba telemela, ba ibsa Yesu, parce que Jésus avait toute la force, tous les moyens. Abi, veux-tu que nous commandions? Ba senginzela, parce que c'est Dieu qui donne. C'est Jésus. Veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et consumé, ba Samaritain? Parce que ba opexabi surtout le vers Jérusalem. Jésus le reprenait. Aebisi bango. Non, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. C'est l'esprit des propres justices. Ici, je dis à tous les serviteurs qui m'écoutent et servantes de Dieu que nous devons faire attention. N'a cause un esprit à propre justice, comme si c'est moi qui suis bien, pas les autres. C'est moi qui raisonne mieux, pas les autres. La vie chrétienne, c'est une vie d'effacement. C'est une vie d'humilité. Une vie, yakoeba, pas d'apparat. Et elle vit oyo mutaeba kakobunga pe koyeba komibosana. Pour na koyeba ko clôturer du moins à moins que vous ayez encore quelque chose à dire. Na oezali bongo na Luc 9 toujours 23 26. Yes aux hôtels ça comment le suivre. Nous suivons Jésus. Nous le suivons. Mais yemoko yeso autour de na sambela langai na comment sambela. Mais Yesu yemoko kolo makambo, kolo masolo na ye. Ayebisi biso ndenge nini tokoyi kolanda ye. Alors
ye moka yebisi biso na mokanda na eka na Luc alobi mutu alingi kolanda ngai 1 asala nini amiboya amibosana qu'il renonce à lui-même. 2 à se charger de sa croix chaque jour. Ce n'est pas que le losa malam le losa mabe, c'est tous les jours. Donc tant que vous la mabe à muninga na yo ozo memango na télévision, tu as droit de réponse. Non, moi je pense il faut l'effacement. Moi j'ai connu des gens. Et paix à son âme, je le voyais, je l'ai assisté 1, 2, 3 fois là. Paix à son âme, pasteur Jacques Vernon. Jacques Vernon, je ne l'ai jamais vu à quoi il s'amoute. Je n'ai jamais vu Jacques Vernon à ressusciter. Mais pourtant, il drainait des foules et de gens consensueux qui étaient... Parce que c'était la parole qui prenait la place. Donc, si nous voulons attirer l'attention de gens par le matu-vu, mais moi je pense toko côté ya malamu na comportement na biso eliti na meilleure façon côté ya eza malobate ezali kaka oraté, c'est le comportement. Il faut tobota fruit digne de la repentance toko ba ko produire eliti ya kolobela kaka ezali repentance o bato batali biso ba monike o azali mwa nzamba solo o ezangi ba titre mais moi na nzambe kaka. Pasteur Jeff Sinukobi, il faut vraiment ndenga kotambola ndenge Bible komi, il faut landaka ndenga lobiwana. Pasteur John Batuba nzambo balandio, pe libota nzambo landio, baza poso za numéro na yo ya contact, ba baza posa ba prière, balanda maté na obo landa vraiment maté Pasteur John Sinuko. Toujours Pasteur Jeff Sinuko toujours kaka na personnalité TV, on nyo za posa ya numéro Pasteur Jeff Sinuko numéro ya wana yemo kwa zo pesa bino. Merci, vous êtes très gentil. Je vous salue vous tous. Je salue Nakope sa salutation. Merci beaucoup à mon épouse José Masekula. Sinoukou, je salue le couple Lema, Maman Doris et mon bien-aimé frère Lema Innocent, Papa Lema, et Bandeko Moussou Soupébélé, les hommes de Dieu, parce que moi je fais partie des églises non dénominationnelles, parce que on a une ça tombe à l'église de réveil. Église de réveil, Ezali Mounene. Église de réveil, Ezali Mounene. Église de réveil, Ezali Mounene. So qu'il y a RSC, l'église de réveil. Ok, église indépendance, église de réveil. Ok, na Bisso, je fais partie des églises non dénominationnelles. Non dénominationnelles voudrait tout simplement dire, église où est allée la comboté, chapeautée par l'archevêque Diamaka Longi, il y a le Gosserema. Et il y a les belé. Mais awa na ko sepela mingi. Nzambe abiso tango koya Jésus-Christ à cause église ya ba komboto ebité. Il cherche le cœur de l'homme. Pour un numéro nangai, na koy ba ko pesa na WhatsApp na li koy ba ko salela 00243 81 369 1009. Wane ali na WhatsApp na bandeli 0040243 81 369 1009. Wana bozora na WhatsApp et puis ceux qui écoutent poto et bakobondela, nous allons seulement solliciter la grâce du Seigneur. Donc ben numéro monsieur Zali mais oh mingi na sala mingi yangwana. Que Dieu bénisse. Merci Pasteur Jeff Sinuko parce que au PCB sautant na yo to toujours en pleine église aux aosam sala merci pour na ndongo disposer tant na pour na les émission na biso na PCP merci na babonné na biso nyonso batali émission na bi fama émission OSCPli ici Maman Doris Lema la personnalité Fumuna Gaz na moni CPLici ambisi bazabaka na moté maman général John Kimbabu Diva Westwood babi moi Sambongo kuna London City et CPLici Julie Tokola babi maman sociale CPLici batu nyonso na tangi kombo na on atangi kombo te bo s'abonner massivement à la personnalité TV ba conseil na bino ba reproche na bino au salanga